Merci na confiance fidélité boze belé bolanda biso le sengeli to manyola bosembo bosolo. Qu'est-ce qui se passe exactement dans le secteur de chef coutumier? Nous sommes dans la ville de Kinshasa. Nous sommes dans le village Mbenzali. Nous sommes dans Moko, Martin Leta. Nous sommes dans parce qu'il y a une confusion. Nous sommes dans la déclaration de Tekeumbu. La déclaration de Tekapamba. Parce que nous sommes qui sasali boso. Nous sommes dans le cas de l'encelé. Nous sommes dans le ngamba koto. Nous sommes dans le conflit. Na matali mabele na ba tribunal ya Kinkole ba TG Injili 4e ri Maluku ndeto zuelelo bande ko ya bolinga émission tolobana Martin Leta yo mboka mbote papa journaliste mboka ko munene ya mboka mboka bonga na batu mboka bonga toujours na batu matiti te na batu babina tuno mutu na mako bino ba teke na ba wumbu bana ba kisasa liboso bi banani ba kolo kisasa. Bon, et là qu'on a reçu na batu bayi babanda lelo ke confusion eze loko mabe. So batu bazolo ba teke umbu dire que des tribus wana ezana bokabwani. Teke umbu ezali bato bazo ko tchanga na cadre ya politique. Biso tout oza bateke. Toza bateke tozali famille. Eza lokola toza na Bakongo na pesa exemple na Bakongo. Na Bakongo Banyanga, Bandibu, Bayombe, Besingombe, Bambaza Mateke, Bayombe, Basolongo, bango nyonso tu babengi bango nani? Bakongo. Mais bongo biso na bateke pourquoi tu no bateke umbu? Et pourtant et pas na biso bateke tozali na bateke dans l'ensemble tozana bamfinu tozana bambun tozana basingal tozana babwala tozana batswar tozana bateke sid nyoso tuona babengi bango nani bateke umbe utapi mboka Martin non c'est-à-dire poto longola bato équivoque ba umbu baza ba umbu te bambun oh kombo na bango eza bambun na babia nyoso tuona ezo faire partie ya bateke eza na différence te okonokuta netinga leta okuta na babwala leta okuta na bambun leta okuta na babia banani tuto leta est-ce que bokeseneza te baumbu bazali baumbu te mundele nda pesi bango kombo ya baumbu baza ba esclave te baza bateke nde parti na babengi bango banani bambu banani bakolo kisasa Martin Leta bateke bakolo Kinshasa baumbu existaka te non baumbu te baza bateke dans la mutuna moso yelinga mona mbuka mais pour mona déclaration salami na bien introduction émission basali déclaration na baumbu basali déclaration biso kisasa bakolo kisasa to beti tolo mais bazu bateke ba écarté mais ayo beta seto bete bateke baumbu balaka te saka bateke c'est exemple ya ba province be ba village ba province be la na bikolo na bango be omoni nde toza na kata Kinshasa biso mo bakolo Kinshasa to ebinde Kinshasa eza oyo akolobake azali ndeko yangalie mate atombola musapi soki bandeko na biso oyo baumbu balobike baza bandeko yangalie mate baloba to yokango lelo soki bateke balobike baza bandeko yangalie mate baloba ngo to yokalelo Kinshasa ebandaki wapi? Kinshasa ebanda na kitambo nana zalaki kuna. Est-ce que bandeko na biso o baza wana na Kingabwa banani baza na Kingabwa bongo na Kingasani na Mase na Kimbantsek bamboka na biso bateke to yebi yango bamboka na biso ndenge ezali. Alors batu bacha biso na ba polémique na bandeko na biso baumbu te toza bateke biso nyoso tu baumbu ezalaka te donc baza baumbu te bambunu na kiteke to bengi bango bambunu soki ezana muto ko contredire non soki ezana muto ko de réponse yebele soki muto ko contredire ngai ke aza mumbunu te alobi aza muumbu soki aza muumbu awutaka mboka nini azalaki esclave ya nani sikoyo kwa mutu na musuma mboka sikoyo bibino so bateke baumbu za bakombo mundela pesaka mais que le vrai leader na bino so bateke na bino so chef coutumier bateke le vrai leader ezaneza yo Martin Leta toza bandeko mususu ngai aza leader na ba chef coutumier na politique to na nini parce que chef coutumier azaka leader te
na bapoliticien tozoluka balider ya bapoliticien ou bien banani na bapoliticien toza na balider na biso toza na balider na biso bapoliticien toza na bango ya bateke dans l'ensemble bateke na bawumbu toza na balider na biso na bachef coutumier mpe toyebi toza nde tozali parce nani leader Martin Leta etandoki yango TV faut confirmer na bande konyo toza bapoliticien bachef coutumier baza bapoliticien te leader na parti ya mabele na yo na ndenge ozofanda na bato na yo na ndenge etamboli na yo na bakonzi ya leta leader toza kowela eloko nini mais trop de conflits na bino ba chef coutumier okena na te sekuna conflit eyebanaka to mona lota ta mokonzi ko konde mokonzi to sala soki ba consultation to premier ministre oyamba batume ba chef coutumier bakete biso towelaka te oyo bozolo bateke umbu towelaka te mboka eza ya biso toza na esengo capitale eza nde na kati ya province na biso mais est ce que bobangaka te mona mboka tokobanga nani est ce que totanga te toza na badepute te tozwaka baministre te pourquoi puisque bato bayaka na baparti politique yango wana soki pays eza komarche te nous prenons n'importe qui à la place esengeli te botie aye kobebisa mboka est ce que bateke obi mona mboka nde bandeko bakotala biso baparticipe na émission alelo ya toloba na ya butwalo parce que nabiki batebeli bakosepela mpo ani bakotya te Martin Leta mpe ministre affaire coutumière arégle baconflit ebele oza teke umbu te yo nde kolo kisasa yo nde kolo mboka mais mona batie biso motu alata bacravate soki awuta na parti politique tozo comprendre eloko wana te mpo ani bakotya bino moko te bozwa eloko na bino nasepeli mpe naseki mingi na motuna na yo est ce que oyebaka nani aza initiateur ya ministère ya baaffaire coutumière etando yebisa bandeko bakolo naza koyebisa bato bayeba lelo ke sengai chef Martin Leta ya village Mbenzale oyo nasengaki epa président Kabila ke batiela biso ministère ya bachef coutumier et ministère wana ezala dirigé par un chef coutumier nayebaki ntina nalobaka yango pourquoi tango président Kabila azwaka pouvoir ne na demanda na ye azalaki kozwa bachef coutumier bazotia maboko mpo ayebaki importance ya pouvoir coutumière mais pourquoi lelo oyo baministre magistrat banani bakomi koétouffe pouvoir na biso mpo todirigeaka te nasengaki na président Kabila ngabi ke non son excellence monsieur le président garant de la nation tia ministère ya baaffaire coutumière ezala pourquoi ministère wana ebana kodirige bachef coutumier ebana korésoudre baproblème bachef coutumier s'il y a un problème qui concerne les chefs coutumiers ministre na biso à défendre mais jusqu'à preuve du contraire yo ebisa biloko naza koya président de la république atununga chef eloko senginga kaka yango wana ngabi oui nous sommes embêtés par les autorités ya l'état alobi ngabi oui par exemple un gouverneur ya ville de Kinshasa ko buka ndaku nanga na kati ya mabele na ngai abeza mabele ya Daipen babuka ndaku nanga gouverneur atindi na mama ministre soki na Fitali soki nani Ngudianza baya ko buka ndaku nanga baya babuka ndaku nangai na janvier 2014 alors soki tozalaki na ministre na biso ba chef coutumier akoka ko défendre ngai voilà alobi bon sans plus tarder une semaine après président Kabila a nommé Guy Mikulu ministre ya affaires coutumières que le bilan Mikulu soki naza potuna quel est le bilan Mikulu wana na ministère ya affaires coutumières to ndeko Kabila a nomaki est-ce que ayaki pa asangisa bino asilisa ba conflit to ya ko bakisa ba conflit bon Guy Mikulu aza universitaire dans un premier temps ayelaki biso esprit ya kotangisa bato classe ya pouvoir traditionnel eloko oyo akumba biso tosalaka séminaire yango wana Guy Mikulu eloko mibale mpo na village nanga Mbenzale a participaki na réussite mpo na division ke Daipen mabele ya Daipen et Guy Mikulu asalaki yango mais mpo na kotranche bapouvoir baconflit ya bapouvoir coutumier kina ndenge akenda dossier moko totikalaka na basilabisi na biso atikala biso mais Guy Mikulu bravo mpo na ngai acontribuaki na réussite mpo ke tokabula mabele Daipen azonga na balimite na ye village Mbenzale pe azonga na balimite na ye eloko na pisaki bravo yango na mais pona ba conflit ekobi nde lisusu ebele toko ya wana nde na ba conflit ba bino ba chef coutumier oteki awa mutu so iso oteki ça pose toujours problème mais c'est les journalistes na ye bisayo ce qui est réel voilà mabele za yo ndenge naza koloba na fundi ba juge ya Kinkole ya tribunal la grande instance ya Kinkole un juge ba ke ko funda dossier bafundi ngai epa na bango
na likambo na bina mutuna makolo te na samba te jugement bimi ba condamner ngai soki 3 ans soki 5 ans avec amende ya $20,000 na samba te descente salamate na fundi ba juge wana. Ce sont des juges qui ont corruption. Banani yango na état de droit. Na lobby yango na fundi bango na cour constitutionnelle, na fundi bango na cour de cassation, na fundi bango pas PGR. Mutasambite. Il ne convient pas. Mutasambite. Et puis maramba fundi la yebite. Dossier ebani na pénal. Na pénal ebani wapi na auditorat supérieur à Matete. Voilà. Auditorat supérieur à Matete ben sipso na pénal to kei, to sambi confrontation et salami descendre sur terrain. Bah médecins basant à 30 hectares bazo Coca-Cola mais ils ont des certificats y a amphithéose y a 204 hectares. Mabele on a daipene azala kosana ngo bilanga mais bango bazo déclarer ngote. Lelo chef Mbenza a déclaré ba sali délimitation tozu mabele na biso ba yeko brandir bazana 200 hectares. Na tekela ki bango il y a même pas un soubassement bazana protocole d'accord. Mais c'est les journalistes c'est regrettable pour ce pays. Au moins président Tshisekedi. Batu bako comprendre façon de travail na ye. Ba compétent na kata pays bazé belé ba étouffer ba pouvoir ba institution pays. Ba étouffer ba pouvoir ya pays. Voilà un ministre, un juge qui n'a même pas confiance de son chef. Directement condamné à mon elonginangaite, à yebingaite, plaidoirie salamité, à condamner. Descente salamité. Avec un protocole d'accord. Est-ce que Bateka Kamabele na protocole d'accord? Bateka Kamabele na acte de vente, na acte de cession. Net biso ba chef Martin, o to yebi mabele bateka ngote, ba sala toujours acte de cession. Moto akoyo ko pesa mikanda ya suke za l'état. Voilà. Yo cédé Gana cédé mabele asala misala na ye. Mais l'état ko pesa contrat. Ya nenga ko renouveler. Mais chef coutumier asala kande acte de cession. Na yebisi yo que c'est grave wana toke na wana to ngakuna sepela ki lokolo bandeko balia wato kata ba kombo na bango lokolo l'état de droit ça peut permettre aussi PGR asala musandenge yebi ba infraction na bango ba imputation dommageable voilà ba tokotanga tenga na sala droite. Merci beaucoup. Mais ba médecin baza conseil que ba yaki ko luka 50 hectares voilà fumu yebisi bango que non bo banana na 30 hectares. Basali acte de vente na chef wana ya 30 hectares na litige tikalaki. Bake ko saisir mikanda. Les noms de ces chefs coutumiers ne se trouvent pas dans leur protocole d'accord. Oh. Mais oh yazako bimana kata protocole na kombo ya nani ya bourgmestre ya géomètre na ya mwana chef coutumier. Kombo atata na ezate. Yebisa ngai na logique des choses. Yangwana, monsieur le président de la République, c'est une occasion aussi avec beaucoup de respect, tozala kino lero ya ki tourner na kinkole wana, osenga ki biso ke to kutana na yo to sala memo na biso et puis na demande d'audience. To sengi na yo dans un premier temps justice coutumière ebima. Tozo mona ba dédoublement même ba chef coutumier justice ezo salate azo kokate po ba yebi tradition te biso moko to banda ko condamner bande ko na biso ba chef coutumier o akosala mbeba justice coutumière ezala mais lera kala pe bazala ko ba juge ya pouvoir traditionnel po ba ya kosala nini ba ya ko siéger na tribunal ezala ko laksa nini mais ba conflit partout ke na o ya 4e ri ya limité conflit o ke no ya njili conflit mécanisme na stratégie nini tata mokonzo Hollanda ya ngona naza ko senga ngai chef Mbenzali mutu naza ka initiateur ya ba demande wana initiation mususu justice coutumière salama lelo yo ba médecin wana baza na 30 hectares et puis bola nanga bien bande ko nanga ba peuple congolais na kata protocole d'accord balobi ke dépasse dans article 5 dépasser 100 ans non la terre non mise à valeur revienne aux autochtones. Mutu oyo apesi mbongo ne travail un médecin apesi mbongo ne salaire bakati ye asomba lopango na ye asombi lopango est-ce que azana droit ya kotongela chef coutumier 3 maisons que na protocole d'accord babi que l'ONG santé doivent construire 3 maisons au bénéfice de qui? Ya bourgmestre
il y a Géomètre Meskia, et puis il y a Théo. Est-ce que Zali a village, c'est pour l'intérêt du peuple ou bien intérêt personnel? Est-ce que Brukumetre a signé protocole d'accord à Mabele à Batamboka? Ou bien Godja a reçu le certificat d'amphithéose? Bon, mon ibilo qu'on a nous tout béré tout temps ça On a beaucoup de senti. oui, Ezaka Konate, OCC a sauvé 50 hectares. OCC, bah, que ça sous protocole d'accord avec ces groupes d'une chaîne de réseaux mafieux. Le salaire a pêché Zanine. Salaire a pêché Zanine. Ezali wa. Mais tango yo lingi ko président le baïté. Nga mutana longolio te peuple muta longolio e fande limabe na peuple. Siko to beta maboko to couvrir to bakeno asala kamalam, non? Ngai condamné, ce qui pour combien d'années, natikala koza signation mon côté, natikala koza invitation mon côté directement ba condamné par défaut. Bozol mon jugement ezaka kawanate. OCC qui avait 50 hectares, à quelque chose, la protocole d'accord, avec cette chaîne de réseaux mafieux, il y a 180 hectares. Quitta sur terrain, c'est plus de 200 et quelques hectares. Papa journaliste, pour vous dire la vérité, il y a un travailleur, il y a OCC, Bengani na Kinshasa na zalaki na makambo ya ba mama, ya feta mama, na ye kokuta mikumba na ye na kata lopango nanga. Oh mama moko babengana na tsasa apesa mbongo neno sasa na ukota na bandaku na bango kuna babeti bango amoni mikumba kotoza nango te abina kene pas chef okene kotala babiloko wana. Pourquoi les arrangements tant que yozo soma mabele s'il sali kamona chef coutumier ce que commis à ba raison mafieux. Est-ce que Brukumetre Razana a ngunga o dénoncer per raison mafiango raison mafieux? Mais pourquoi les Brukumetre est en train d'encourager les mâles? Est-ce que intérimaire Razana pour droit ya côté ka 200 hectares yo Brukumetre Razana ko prouver ngo intérimaire pas na biso babinge intio intio c'est statut et boujakate moi na bachaka intio ba décision limitée azana décision te moi na zana 7 à 8 ba passer intérim yeb sanga ko décision ni mais oya lelo tata no tinga so na kufa lelo bana nanga mibali ba weli bazala ba intérimaire eza yango te intérimaire mutacha ngo chef de famille akotia mwana muke po ba diriger ye soka to tamwana ngonga ngongo yango ndeza base ba conflit na kata mboka lelo ba conflit kotike intérimaire lembonga bo lembonga mutu a comme ba chef coutumier eza base nango yango na lobike justice coutumière mais c'est le président gouvernement mais c'est le premier ministre bimisela biso ko ya mabiso non anatese zali association ya ba chef coutumier nyoso tuté oh ça il faut le dire. Nga nazalaki membre ya ANATC. Nazali chef coutumier na kata province de Kinshasa. Chaque province ezala na association na bango. Association ezala diriger na bango moko et puis na niveau national. Élection salami na ba chef coutumier o bakobima ba président comité wana ezala na niveau national. Mais association na biso ba chef coutumier ANATC eza ko profiter na eloko nini. Donc on doit avoir poste ministériel. Ce qu'on a nazo willa. Te ngana yebita na kena kana ba bureau ba konzite. Oh. Ce qui nazana likambo kino sala na bureau ministre tena kino sala ni. Ba mona ngakaka na tabana mu Congo. Wow. Monsieur le ministre na yela ki o tabana saka fufu na enveloppe. Oh. Ça c'est quoi ça? Ça c'est pas le pouvoir traditionnel. Moi je suis dignitaire de ce pays. Nazana limite nanga pouvoir nanga. Ministre yena mabele nanga ko be anga teke yake pa bonga na zepa. Sur invitation que toza na cérémonie bonaye. Yo yaki kotala kolia maboke na mbenza lobike bobenga mfumo yao. Mfumo yate na ko ya osala nini? O yaki ko kunde beme na necropole boyebisa mfumo yao. Non. Bozo devoir biso ba respecter avec des respect, beaucoup de respect. Excellence aye na mboka na ngai abina ke notala cour ya la mfumo. Aye na cour ya la mfumo. Ah na koyamba lokola ministre na ngai na koyamba lokola mokonzi na ngai na kata mboka yepa yebike na ye na bokonzi leri azo pesa ngai
pouvoir na ngai nyonso tout à s'incliner devant ngai na yebi ke na yami mokonzi na pesi a soso ezali wana akende kolia a ministre lelo ya kohonorer nga na kati ya mboka na nga bopesa ye taba akende kolia makaso eza tole mais l'air nga nazokende pour un problème qui concerne mon village ou bien ma province nakei pas ministre avec toute autorité nakei na s'incliner devant ministre po wana ekomi sikoyo ya koye mokonzi ayambi mususu ye pa koyambanga a dignitaire apaye aye afanisinga. Mais est-ce qu'on est beaucoup à niveau? C'est le contraire. Au niveau des doublements, c'est le contraire. Le même village. Ah, mais ça c'est pour vous dire que les choses ne marchent pas dans le ministère des Affaires coutumières et dans le niveau de la province. Donc ça veut dire que dans le niveau de la province, c'est le gouverneur de la ville province à Kinshasa. Bon, Nagolobanid. Gouverneur, ce pas une étape, bourgmestre, pouvoir traditionnel, c'est quoi? C'est la famille et les chefs de clan qui ont décidé de couper sa boconde. Si apparemment ils ont insisté dans le pouvoir est pas ça. C'est la biste na mayele na biso bakoko na biso batike la biso. Toyebi ke mboka boyeza na 3 clans. Chef coutumier ya clan akufi, clan mususu zo za bokonde. Chef coutumier ya clan akufi, chef mususu zo ya. Mais likola koteka mabele ya wakena kosoma mapao na kingasani. Ok, opesi bourgmestre mbongo. Ok, pas ministre opesi mbongo. Ok, ce que pas gouverneur, toi pas na pesa mabele. Ok, pas ba généraux na pesa mabele boya protéger ngai. Ok, pas magistrat. Est-ce que pouvoir magistrat pesa ka pouvoir? Pona ko la sabina que pouvoir magistrat pesa ka pouvoir te. Où en sommes-nous aujourd'hui avec les problèmes de Kingakati? Nana katali kamba Kingakati. Mais non, que cela Kingakati ba pesa bino ba chef coutumier ba teka boteka mabele pas sabi Kingakati ça ensemble. Il y a un village belé. Bandoko ba olanda biso ba bando benga bino na commune Ntsele. Ba changer ba franc congolais, ba pesi no boti. Mutu oyo alobika koteka mabele na yaza na posa mbongo. Soka lobi ateke ce que tu kopeksa. C'est biblique hein? La vente de terre c'est biblique. Dans Lévitique. C'est biblique teka ete na mabele. Abakouk te Lévitique. Même na Abakouk, teka ndambo ete na mabele na yo, ole salibota na yo. Est-ce que droit koko ya kopeksa ngo? Be monsieur Zelingi na tuno question. Non, ça yango na ebisa ba tuno question mo direct. Tuna na yo na za direct. Relation ni ozana na bukumeso ba tata Mokonzabi Falongole Augustin Kama entre Martin Leta na Augustin Kama relation ni bozana. D'abord Nkama azali semeki na ngai. Voilà. Ndeko na mwasa abalaki ya na ngai. Voilà. Tobota na bana ebele azali ndeko na ngai ya meme nini collectivité. Aza moninga otokola na ye. Voilà. Tobeta babale tout ça. Ba relation ezali puis azali mokonzi ya territoire. Voilà. Alors relation ke ba camarade te aza mokonzi nga na za chef na mboka na ngai mais azali beau frère na ngai. Ce qu'on a nyoso elegaki na Kinkolo, ne sala ki onde intomoni population muso infiltrée, ba ko déstabiliser. Population est infiltrée wa. Oh, ba population est infiltrée te funa. Non, to lo est que président de la République ngai kutu chef coutumier. Na yeba yi président za koya na 6h pour na lamuka nga 7h 8h. Na yo ko chef Kindobo aye ko lukanga président aza koya lelo na Kinkole na 8h. Na sutka coup de téléphone. Mais président protocole est annoncé que 5 jours avant. 5 jours. 5 jours avant. Ko kita toto ko kita protocole d'état ba moningai abi c'est le chef Ntsele. Ah chef tout ça bonaboy. Gabi oui chef aba. Mais chef boni kaka surprise toto ko abi non ça fait 5 jours déjà président yebaki. Mais bongo ba infiltré ba go yanga chef coutumier na yebi le même jour. Ba infiltré ba go ba yende ni. Ngai na ko encourager te loko na ko senga na président de la République na gouverneur. Ozo insister mingi. Naza koloba yango. Surtout gouverneur de la ville province. Naza koloba yango mais c'est le gouverneur de la ville province. Il doit changer sa façon de gérer ba Bukumese. Dans cette province, il y a certaines communes où ils ont dirigé na ba autochtone à Kinshasa. Bozong c'est la biso loko wana. Voilà. Ce qui les autres ont perdre des postes ministériels pour qu'on ait comme minorité na kada Kinshasa. Mais boza ko ba que tout le monde a yakinde azali immigré. Mais biso ba teke toza ba kolomboka. Mais commune ya Mongafula, commune ya Kitambo, commune ya Limete, commune ya Kimbantseke, commune ya Masina, commune ya Maluku, na commune ya Ntsele. Eza ba commune ya Bateke.
bamboka na biso na lingwala esengeli ka bachaka nde bateke bango mokolo ba gérer ba commune na bato nyonso bazo otira bango ba biso eloko ni bazo sala nango. Est-ce que biso penda na kata Kinshasa mabulo ko za kata balabala ma Kinshasa penda mabulo embouteillage pe ko to kutana embouteillage pe lekeza nini non embouteillage ce n'est que normal. On peut pas reconnaître binote na pouvoir embouteillage ezali inondation ya ba camion. Tango matata pona ba que camion eza dépassé 10 kota na kata ninte bato baboyaki yango. Il savait. Est-ce que ville de Kinshasa bazo ba province ville de Kinshasa oyebi capacité ya bato esengela ki ba kota na kata ville. Lelo bato nyusu batika mais faut abino bateke malamu te peuple teke umbazali hospitalier ayebi ko fana na bato ayebi ko yamba bato omoni lelo kaluka banana baba kendo fanda kuna na kaluka banana bapesa bango étape mabele mba fanda lelo yo peuple teke soka zalaki hospitalier te mais capitale elingo fanda pa na biso te. Pourquoi bindele basepela ko fanda na biso na capitale? Il savait qu'avec les teke nous allons collaborer très bien. Bamboka musuba bengana bango balia mindele. Est-ce que bobo sani yango? Mais lelo yo peuple teke na Kinshasa na Congo a commis le kola esclave ya ba peuple mususu. Ba ya ko diriger mboka na batu mususu. Son Excellence, Monsieur le Président de la République qui me suit, ou bien à travers le protocole d'accord, tout ça bonaboy. Naza koyeba souci na yo, ya social, ya batu. Le peuple d'abord. Le peuple d'abord. Tikela peuple teke des postes ministériels. Poste ministériel mi baleto sengi na zalinine. Agriculture qui sera dirigé par moi-même, le chef Mbenzale. Voilà. Pesa biso poste ya ministère ya affaires coutumières. Pona kozala mute ya mabete, bandeko mususu ya ba chef coutumier ba diriger yango. Voilà. Totala, ba tu ko diriger yango. Et qui va diriger? Donc ça veut dire que au sein de l'agriculture pour agriculture parce que matele na biso depuis Mendele depuis yezo atika ezaka kandenga atika matela na bino ya Mbenzale. Donc terrain ya plateau de bateke tina lelo eza vierge. Ministre moko ya agriculture atala kango azate. Voilà. Ministre agriculture koko zala na ville te na bureau te esengela zala na zamba atala ndenge ba ingénieur en construction batala kana ba alors papa sa rapport na réunion ya osengi biloko mibale des postes ministériels na chef de l'état ministère ya affaires coutumières ezala dirigé par un chef coutumier et non il y a vrai chef coutumier et non par ba faux chef coutumier o bazolata bilamba ba chef coutumier o banganga oyo na ba église de noir ba comme ba chef coutumier ko tambola na ba chasse mouche to boy yango ba identifier les chefs coutumiers qui convient pour diriger les ministères affaires coutumières. Voilà. Azana mboka nini asa teka nini akota société ni na kata mboka na ye. Gouvernement même aza analphabète aya ko diriger avec sagesse na ye. Intelligence à lelo ezal sous intelligence te et komi ko somba intelligence. Français milai comment loi avec S à la fin. Alors français milai to boy na biso. Ba tu ba ya ko diriger biso na ba français milai. Yami balo sengi ministère agriculture na chef Mbenzale ya ko diriger yango. Wana eza yangai. Oh. Eza ministère ba consulter te mona mboka. Ministère eza yangai. Oh. Ba consulter te mona mboka. Mais muto ba ko tia na ministère wana na kata Kongo leisa nani. Ateka nini? Boye bisangai? Yo lona na tamu biko batembelete ata nzeta pondo biko lona te tata na yo zela ko wela ka politique lelo yo ko ministre poye la biso ba kuse espira poye la biso ba Thomson espira non mbisi na kinkole awa on pe office national de pêche et lesaka bato bona gni ba mbisi zo uta na océan na lac Albert tout ça partout na la Tanganyika yebisanga eza ko lesa banani Mobutu na Ntselo asalaka ba sardine. Tozala ba ingrate. Donc ba pesa chef coutumier Mbenzale. Chef Mbenzale avec toto ngana 5 milliards to bato bakono sengo no il me faut 15 millions. Tout ça bon à bon. Oh papa. Avec 1 million na kosala quelques hectares que vous allez exemplaire na katapi. Merci beaucoup chef. Des alités que pona et tout ça président de la République. Mbongo
pays na biso eloko ko développer ngo agriculture. Voilà. Lelo ba kuluna ba ko sala ba sangu na kanya makasese. Ba ke des punitions. Ata ba lo na ba ko lo na mutema mabe. Mais ba province abandundu ezana mabele bazo sala eloko ni. Province ya Kinshasa, province ya Bas-Congo, province ko ko lo na bilanga. Province mère, c'est la province de Kinshasa. Merci. Là où il y a toutes les institutions du pays. Merci et beaucoup. Qui sera dirigé par un chef coutumier teke qui répond au nom de l'État Martin. Allez, ça va tout quitter. Oh! Ezande mayele na sagesse na pouvoir les autres barangai. Merci beaucoup. Ceux qui bokena na mboka lokola Cameroun. Est-ce que Cameroun a ko laissa Europe? Cameroun a laissa Europe na bitabe. Cameroun a tinda ba pomme de terre. Cameroun a ko tinda ba secret muso na ko dévoiler ngote po mutu ba ko tia akoya ko yiba mayele na ngai. Ozolanda. Ndai mokole na okota na ministère no komona makam na ko sala. Mais ça c'est la première partie émission de ça sous deuxième partie to bandeli solo kende mais matali justice en tout cas c'était bandeko ya bazarana tata mo jekolo konde mo Félix Antoine Tshisekedi lo ba comprendre pe ba sosoli Martin Leta chef ambenza asengi biloko mibale otosimbi biloko muso asengi bacha vrai chef coutumier ministère ya affaires coutumières ba PC ministère agriculture parce que plateau za munena wa aller ça peuple congolais muso osengi na tata mo jekolo konde démocratique justice ça la malamu ba conflit si là pour ma belle qui met école démocratique ça malamu ba créer donc ministère na kata ministère affaires coutumières et puis na ministère ya justice ba créer détachement moko ya création donc ya justice coutumière. Voilà. Oyo e ko banoko trancher ba conflit ya coutume. Merci beaucoup. Et puis ce qui a créé ngo esili ministre a dû acte ya bato ba osala ba incorruptible comme ba chef Benzali. Je n'ai jamais été corruptible. Bando kwa Benzali batalio peuple no atalio message zani. Message na ngai bana mboka to soutenir président de la République. Président de la République a kolona bilanga te. Président de la République azana ba branche na ye o ba kusunga ye pombo ke kende liboso. Omoni abandi musala ba Covid ebimie ba Ebola ebimi mwana batu élection pe babi mukuna pe élection en 2023 te mukuna atala makamle ya lilo banzamba atika ko tia ba peuple congolais na ba mais il y a bien sécurité bande ko ba ku fana est est-ce que ce kaza na posa ministère a créé ministère ya évangélisation na gouvernement ah non tous la quand même batu batika ko étouffer biso ce qui mukuna azo ko le peuple kande ngwana président de la République aza président balubate. Merci beaucoup. Aza président ya ba peuple congolais. Merci. Batu ba vota ki eza baluba kakate. Merci beaucoup. Ba vota ki est partout. Merci beaucoup. Ba yela biso ba intimidation que non po ya za moluba lobby ekokite. Il faut éviter tribalisme et yebisanga na mbongo nyoso tu ya zwa kakuna na aseka. Apesi na gouvernement congolais po a épauler président de la République na nini? A épauler na nini? Toza komona bango na ba réseaux sociaux na banini na bino ba journaliste boke na kozula biso batu pa ko obike ba musuba ba ya ko étouffer batu. Merci beaucoup. Ba ibozo ka bato ba ko ya po ba contribuer na réussite à président de la République. Merci et beaucoup. Non pour étouffer président kwa tala ka bona boy lobby bana benzala bazu ja message na bango. Oui ba sala bilanga to sala bilanga combien belé to ko sala dépôt na biso. Merci beaucoup. Batu loko ba ya ka kolia maboka na benzale ba ya peko somba biloko na dépôt na biso na benzale. Balobi que médias ezali pour édifier population. To éviter le quoi tous hommes autorité. Biso autorité à cause la volonté à peuple mais à cause la besoin à peuple. Au moins les lobos au monde a ba maladie ils ont belé la kanisi. Et belé la kati ya Congo. Liboso banam ta protéger l'environnement. Les abiso autorité. Les lois sont tali les lois aux alliés na makambo yo ya insalubrité pour nani. Ta olo ba venir nyoso ba bazo rétrécir ba venir ba caniveau ezate ezo lukanini. Ese bozo mona bota kisasa yango wana. Et le connaît salamaki depuis république yo gouvernement république dans le régime au écolique. To sala gilere na sengi batia mai na baba balabala ezaki monene.
tozalaki na bisika oyo mboko façon omona eza loti ezalaki na espace d'équipement place wenze ezalaki wenze place bazalaki wenze bespolier yango na bato l'air wana son temps conseil communal comme si wenze ekoyi mapango so boke bokuta yango na bato oyo basalaka résistance bazalaka kaka wana baveni mosusu bameka kotia lokola kisasa ekoma babalabala ekoma bawenze batia baretrécir baveni population bango moko tomoni eloko wana bokobana balabala ntina suka ezocreye insalubrité balabala mokoko oyo ya monene totali tomoni lokola batie tank d'eau wana château d'eau batie commune e batie bainstallation ya administration esika wana tomoni to rétrécir avenue wana mpo etambola boye te toyi tosali projet esalambaki na ngambo nasengaki yango ekei na ministère ya urbanisme baretrécir avenue wana batiki yango eza monene eza 30 mètres batie yango 15 mètres baluka batia kesi complexe commercial galerie nakasi plan nakanisi nakolakisa bino plan wana mbala liboso bato baye d'une façon informelle batongi bandako kaka population ezoko revendiquer wana poso lobi ekolo ya bato lelo tomona po baza na pouvoir te batongi bandako na mouvement ya population incontrôlée et pas bauti toyebi te batongi bandako na babalabala wana ngai moko nasenge pas procurer babuki bandako wana pour na protéger à environnement totali tomoni qu'il y a des risques il faut tout ça ba prévention toye totali ministère ya urbanisme baye basali ba étude bamoni bisiko bokomona bota mona caméra na bino balobi ke lokola batie mai boye baluka lokola bozala posa wenze to luka to sala centre commercial moko boye basala lokola bozala posa wenze to luka bato oyo bakomeka kongalisa pe mikonga basala ta kamwa ba complexe commercial bazwa pe basala collecteur ya munene pona komema mai ti kuna na se pona ko protéger environnement na érosion tomoni population na ebité soki autorité anosalela kaka maloba ba population bazosala tokobongisa Kongo te po tango zosala wana lelo mina tongo soko tika liboso na bukaki avec les parquets lelo ba nozonga yesuso komona insalubrité bozo combattre aussi la colonie alors to luka to protéger biloko yo comment ko refléter beauté environnement na biso to luka biloko ko bebisa te un peu partout na balabala ko ba barba wonze ko tika mikate mutu kezo le kawana est-ce que vous êtes en train de protéger la population mais mesures to luka to protéger la population bino bozo mona ko mabe vous vous alignez derrière la population et c'est eloko nini wana su botiki balabala wana lobi na tongo ça fait mbali boso na bukisa ki ngai c'est moi le concepteur ngam de mbela sesi mikongo papa likamwana pe babuki yango kamwa propriété bandoko ya baye kozonga lisusu bato babare wenze na nzela so ke wana yomo kotala nanu ko banda kuna tina soka epa bo wenze yomo tambo na mutuko yoke omoni ba difficulté un peu partout est-ce to ko organiser biloko wana te ba eza pe na ba cadre moko approprié c'est message ni ko pesa population na pesi po na lebi na bango batika ba démarche na ngai ezali reconnu na kata république na tango wana ministre sa kiteke za na arrêté mais démarche na sengi pe na autorité urbaine ba encourager loko wana moto ko boycotter loko wana za la poursuivi parce que tous les to protéger environnement na biso na population na biso alors to séparer population na biso ba fanda kesika mona salité biso moto ko la salité na mboka na mta ya kobongisa na biso ngo donc biloko to sala ezaba mesure préventive pour na lobby mikongo za kitoko. Merci Nabil Nswagi Lolo Bakola na masoko nga mingi émission tolo bana émission abonya to mbaki chef Martin Leta mokonzi mbenza le to beti masolo tu population bazaki simana ba sepeli na banze te émission photo bandelango tena za nanga près merci na ba kamoga na Freddy Takidi kimi encore na bota na bientôt time au revoir merci beaucoup.